il faut tout respecter ma partenaire. Papa Leti Kamere aza partenaire ya UDPS. Le nom Papa Leti Kamere abimi na Assemblée nationale États-Unis Afrique mobimba bayoki souci na biso. Balobi Kamere azui Assemblée nationale du fait que ce qui yo muntozaka na miso komona te talaka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mouko Ntombolo moi yokani telegram ki chavo balandi na biso nyonso monde mobimba o balandaka Jules Munyere. Lelo na yena la voix céleste pour éclaircir opinion. Toyoki babongolo biso mwine ba jeune oyo sans conviction idéale balobi o Jules Munyere aboyi Kamere. Luvunu biso na kati ya UDPS Augustin Kaboué Tshilumba alobi il faut tout respecter ma partenaire. Papa Leti Kamere aza partenaire ya UDPS. Le nom Papa Leti Kamere abimi na Assemblée nationale pour féliciter ye. Félicitations Mukubwa. Mukubwa Kamere, félicitations. Merci beaucoup parce que balandi na biso nyonso bayoki souci na biso. Bana poto bayoki souci na biso. Bana France, Belgique, Cameroun, États-Unis, Afrique mobimba bayoki souci na biso. Balobi Kamere ou rien. Lelo Papa Vital Kamere, Papa Leki azui Assemblée nationale. Du fait que ce qui yo muntozaka na miso komona te talaka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mouko Ntombolo moi yokani telegram ki chavoyage na ye bake même avion. Bangwana na France. Nani a présenté Assemblée nationale na kati ya forum o esalami na France? C'est Vital Kamere Mwalimu. Merci beaucoup na Mwalimu usala kitoko. Bala bango mabe bafinga bachola mais Mwalimu azo incarner pouvoir. Lelo tolobi bande kuna ngai topesa félicitations na Mwalimu oyo akamba ensemble kitoko et puis azo continuer na kokamba oyo a maîtriser économie ya mboka. Bino bozokanisa ke économie ya mboka eza kaka dollar te. Dollar eza ministère ya budget. Soko boyebaka te. Économie eza na ba attribution na ye. Budget eza na attribution na ye. Mutu akotala nani dollar eza ministère ya budget. Soki lelo basangisi yango nyonso ekomi epa Papa Vital Kamere okomona musala zokende kitoko. Peuple congolais boko sepela. Boko zala déçu te. Boza devant le défi de l'UDPS. Merci na bao nyonso basali musala kitoko pona ko nommer pona ko voter. Ça vote salami pacifiquement. Vote salami clairement. Mukili mobimba moni Daniel Bumba abimi haut la main. Daniel Bumba abimi avec grand succès. Premier tour. Bazawaki égal. Deuxième tour. Binobo Monaki, force du progrès. Lutte des jeunes, lutte des femmes. Tout autour, il y a provincial. Bayembi, Daniel Orien. Merci beaucoup na ba député na biso nyonso provincial o bayoki ki mot d'ordre. Balandai kanyaka te. Balobi biso mbongo te. Jeep te. Biso toko voter Daniel Bumba. Sora lelo. Bana kini baza ko sepela. Bazo benga ngai. Belgique France. Bazo benga ngai Jules Munyere.
tondimi yo olobaki Daniel Bumba na edi yele tike ganya bango wana kaka yo lobela na bango biso nyonso salite esila na Kinshasa. Merci beaucoup na Gentini Ngobila oyo asali musala na ye ekoki na ye matikeli biso bafulu tofingi muntu te totyoli muntu te asali musala na ye kitoko matikeli biso bafulu bumbu selembao zando bafulu ba montagne yango tozosenga na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko antombolo moma yokani telegram kish moma yabitala peuple congolais sengi pesa baitu nyonso pesa na Daniel Bumba na edi yele ba engin ya OVD ça ba engin pelé musala ezati bon répartir ba engin chaque commune 2 engins 3 engins et longola nano bosoto lelo toyoki la communauté internationale a réclamé malaria na RDC. Premier pays na monde na malaria RDC. Ezanga mutu na lobite. Premier pays na monde na malaria RDC. Est-ce que mutu na lobi yango? Tozo senga sikoyo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour malaria ici là? Il faut appeler ça Daniel Bumba Bangin. Edi Yele Bangin. Babanda na 24 novembre ko banda na Ipen zela Selembao to komina Selembao na Ipen to longo Selembao ti bandal balongo la bosoto na nzela bafulu eleki na nzela balongo la fulu wani nyonso bakende ko bwaka na bisika bikauka parce que wana za pouvoir satanique nzambe aza nzambe ya basalité te Zamba a respiré la place à propre. Balongolo nano. Premièrement, batwa sengingai oyebisa na yebisa Daniel Bumba. Tozobanda na assainissement de la ville. Daniel Bumba oyoka ngai. Si batu musu ba critica ngake ake ko zombongo pa ya Deoka Song. Est-ce que ngana sina kutana na Deoka Song? Na yebi kulela Deoka Song. Bakabal monté de toutes pièces. Mais moi je suis na yebi seki batu nyonso na la voix céleste oyo zoyoka na mukili mobimba. Na yebi seki batu nyonso na busolo na politique. Na yebi seki batu nyonso na ba chaîne nyonso ba caméra. Je suis pour Daniel Bumba et Edi Yele. Le ticket gagnant. Les hommes qui mobimba sepeli ba ticket gagnant ba remporter. Awa na komi sukona ba rapport ba tozo komelanga États-Unis France yebisa Bumba yango na ye na la voix céleste pour na yebisa Bumba a préparé à quel ya Jules Munyeri poto beloko nini toko sala pour na ville ya Kinshasa toko banda na nini point d'interrogation toko banda ba magasin te toko banda wapi te toko banda na assainissement de l'environnement. L'environnement doit être propre. Faut l'union sur l'ongo de Kinshasa. Tout de Corée Kinshasa. Et comment Kinshasa la belle. Banzele a décoré avec des flèches. Tout le monde. Banzele nous a macadamisé. Les autres sont les cana Kasavubu macadam. Ngiri macadam. Toko continue macadam wana na bumbu. Na makala. Parce que bango votaki Félix à 100%. Ok mes chers amis, mes chers frères, nous avons profité de la Augustin Kabouya mwana boute félicitations. Nous avons batu mususu asali le côté. Yuli gasalani. Premier gouverneur, il y a eu de pes, Moutapes Enani. Augustin Kabouya Chingoma. Na Kinshasa oyo ezalaki kaka bato lelo Daniel Bumba de l'UDPS oyo abimi na maboko ya Augustin Kabuya lelo Bobo na Mbandaka de l'UDPS lelo Manyema Sud Kivu Nord Kivu UDPS
Mboujima Kananga, UDPS. Bandundu, UDPS gouverneur. Est-ce que beaucoup reconnaître le bienfait d'Augustin Kabouyate? Ata oboya kamuntu. Ndima ta bolamu moko. Tobanda ko luka tozwa Kishasa. Lelo Kishasa komi na maboko ba Jules Munyere. Si lelo avec fondation Jules Munyere. Na kosenga Daniel Bumba musala te. Na kosenga eloko te, mais na kosenga ba marché. Apesanga misolo avec fondation. Tolongola ba fulu nyonse za na nzela. Tokombola ba nzela. Soki muntu azozo 15 000 francs par jour. Eze sengote, esengo. Tobundeli mboka oyo. Peuple azotu na bino. Oh, dernier mandat yangoyo. Bosale fort, dernier mandat. Nanya yebisa ko eza dernier mandat. Nanya yebisi yo. Tozo yebisa bino, bozala kimia. Maman j'ai dit Toluka d'ici les 6, les 7 gouvernements zobima. Musale zobanda. Ouais, yaka Thompson a collé Thompson et puis to collé sur Thompson te. Ça ba mbisi moko boye ça na kombo nango. Parce que tozo tia bateau qui prend vite dans la fleuve. Bateau bateau Papa Kimbango Tiangani na fleuve. Bateau tient secondes na fleuve. 3 bateaux et outil Égypte. Bozo de la Jules Munyere aloba ba bateau ye. Si to voulez mbisi ya mai ya koita ya kukalinga. Ozu kwanga na yo munene ya nchesa ya pete. Mwa mbisi na yo mai. Maboke kozala partout na bumbu na selembao partout maboke na maboke. Peuple congolais ko sepela. Est-ce là où to senga peuple congolais un peu de patience. Gouvernement zobima. Tozo banda musala accéléré. Bana poto bozala kinya. Bana Afrique du Sud, bana Afrique mobimba centrale bozala kinya. RDC zo allure nango. Du fait que bomoni Union africaine face à l'Union européenne. Nanya longi. Ngana moni Félix Kotoyo, namoni Kotoyo Macron. Macron le zanga était là Sarkozy. Cette fois-ci, France est comme gendarme d'Afrique, précisément RDC. Tozo bimisa. Troupes de rébellion soba qui ne dépend à Bango. France a lobby na ndimi. Ponga na kokiko lala nzalate. France est kokiko souffrir te. Les partenaires ya RDC. Ba pesa bangota. Ba bimisa ba rebelle nyonso. Papa Kagame pe na bengi ye papa avec honneur. Yo combattant ko silikate que je la bengi papa ndenge nini azali rwandais. Non, je ne suis pas rwandais. Mais na pesi ye papa parce que za président de la République, to pesa ye valeur na ye. Lokola ndimi ke ba troupe na ye ba bima na malembe. Ba kota par la porte. Ba ko somba or na jama par la porte. Nous sommes très contents. Donc, c'est un partenariat avec le Rwanda. Entrée et sortie avec le Rwanda. Surtout, c'est un partenariat. Nous avons un Kigali à un mois. Nous avons un Rwanda à Kigali. Toboy makambo ya kuboma peuple. Kozwa or ya makila. Diama ya makila. Te. Tochana se. Tosengi partenariat gagnant-gagnant par la porte. Merci à la diplomatie à Tombolo. Oh, sali panique. 2 jours dans la France avec Vital Kamerhe Mwalimu. Bato tunangai. Jules Munyere, tomoni Mwalimu pembeni chef de l'État va voyager. Siko yo lingaki ma voyager te. Yo lingaki ni. Na politique na bana mike. Otikali okangami ka plus politique ya kindoki. Oya biso ya UDPS tokanga makaka état de droit la carte ya UDPS état de droit lingi koloba nini toyambana tozala biso nyonso la main dans la main muluba muswahili mukongo tozala kati ya union sacrée soki nakie papa leki na zubiftek mabeza wapi
papa kuluta koza lamba kite mais papa eleki kuna miel baje ezali na kokota ya congélateur ya papa eleki na zwi nano ba miel na meli na zwi na meli papa leki kamere. Merci beaucoup. Nalingaka yo mingi bato bakosa yo te travailler na vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo moko Antombolo tokende liboso bato bazo comprendre yo te oza technocrate ozali moto oyebi beko okoki otrahir te ozomona président Gilles kamera kenda nani akobloke biso na baloi so bakobloke oyo nani papa Mboso asali combien de loi oyo yo oyebi Congolais yebisa ngai Mboso kujankwanga que je respecte beaucoup. Merci beaucoup. Tu as ajouté, tu as le ministère, il y a un foufou, papa au sokoli, qui est dans la retraite, chaque fin du mois, Félix Antoine Tshisekedi a payé ça comme bon, ok, n'a pas relation, ok, ambiance, ba nostalgie qui toko, au vandanier. Pour Mukili, ils ont 5 kimia. Les lobbies se préparent parce que tous ont commencé à citer. Mais tu connais ça papa qui liba. Papa qui liba na enda kuna yo. Oyebi ça nga ozo parachutiste. Premier parachutiste à l'Ukraine. Nazana major na yo kibonge. Muto pesa nga information. Pesa nga Gilles Munyere biso bato es tozabo. Mais na kosenga yo. Lobby babomaki major na Selembao major babomi major babomi capitaine et pas bakuluna les hommes sans conviction idéale siko papa qui libali boza wapi parachutiste parachute na Selembao kitala ba société nyonso o localiser ba société toyeba na Selembao tozana combien de sociétés y a la police on identifie na terrain ba société ya Bumbu. Papa Peter Kazadi. Je vous donne du respect. Peter Kazadi na bundi na yo guerre 40-45. Quitte na terrain. Comptez ba société, peut-être oyebi ba société ya Bumbu te. Est-ce que na sina yo que Peter Kazadi azaki na ba société ya Bumbu? Ya Selembao. Je vous donne du respect. Zoa batu na yo, bo kita na ba société, bo identifier ba société eza combien. Merci beaucoup na moni mwana na yo Yvan akomi sénateur. Biso na kalato yeba ki ba sénateur eza ba papa o bazana suki ya pembe ba mikolo. Première fois na Congo to moni ba sénateur ba jeune. Yvan, félicitations au sénateur. Si vous avez un Sénat, un garage, ou bien un parce que vous avez une chaîne. Félicitations à nous, au commis sénateur. Mais sénateur, si vous avez un garage, c'est-à-dire, au ligne que Sungamboka, aucun de vous vendre la mibeko. Nous avons fait la sénateur, et puis nous avons fait ba fonction minene na mboka oyo to travailler ozalaka mayele makasi Yvon soki moto alobi te ke ministère de l'intérieur esali mosala te eza bango lelo ministère de l'intérieur bazwi ba jeep ba général bazwi ba jeep lelo atie jeep ya patrouille les panthères noirs bazana ba jeep plus de 50 jeep ozo tambola partout. Félicitations à papa Kankonde Kazadi. Nazola bala Kankonde à papa de Kazadi. Ce qu'on a eu politique de Kolobate à Salim Salate. A pesi ba généraux ba jeep. A travail mingi na mboka oyo. Mais communication des amouins. Benno ba communicateur ko ba Gilles. Ba communiquer makambo oyo yo Peter Kazadi osali na mboka osali mingi eza yo muto yebisinga te États-Unis bazo féliciter yo France bazo féliciter yo
Cameroun bazo féliciter yo. Mais communication na yo zéro. Bazo zombongo ya pamba, bazo communiquer. Yango ozoko batozo Peter Kaza sali yelo côté. Peter Kaza dakangi ba moto ya côté bazo le peuple manque de péri de connaissance na yebité ndebolo baka na église catholique mimo boyebi. Peuple azo yebate manque de connaissance. Il faut bayebi sa peuple. Peter Kaza sali nini? Asali mingi. Nazoko teleete baji petondi wana ba nani etondi biloko etondi asala ka musala. Lelo Peter Kazadi a valorisé sa pierre pompier na RDC. Bazui ba équipement, bazui ba mituka. Lelo ba komi ko futama bien. C'est Peter Kazadi. Na liembongo na ete. Na tia ko kutana na ete, mais na mona kama makambo asalaka. Merci beaucoup na balandi na biso nyonso monde mobimba o balanda ka Jules Munyere. Ko banda na Belgique tina Californie na États-Unis. Merci na abonné nyonso a La Voix Céleste o babenga nga chaque jour Jules Munyere leka na caméra. Gayoyo. Na ko pesa bino wa briefing. Tous à la soudés, mobilisés, déterminés, tous derrière mon Kwantombolo Mwamayo Kaninda. Wazana vision kitoko. Oyo 145 territoires zo sala musala bazolo bayo mwasi wana ko sala musala merci na président Fati o atie mwasi na au sommet de l'état maman Tuluka Judith o azana vision na ye o atie 145 territoires o sali rage na intérêt mobimba ba école ya kitoko ba hôpital kitoko. Awa siko ba koti na Kinshasa ba yeba kite kende na po makelele na place o ba bengi bassin Kosbaki na po makelele o mon école o etongami en étage 5 niveaux école esili déjà batie déjà babam bana bakotanga ofele somo to sirisi wana na bumu bana bumbu bazoyebisa Jules Munyere toza na terrain te toza na marché central te muko Ntombolo tolongola bato nyonso na nzela na sengi na prison ya Makala elongo wana Jules Munyere azosenga na baautorité prison Makala ekende musika place wana tikala vidi bacha marché ya bumbu na Selembao place wana bacha taba entreprise ya minene bato travailler parce que nanto mona te prison ya Makala na kata centre ville kankokolo il faut longo wana tokotonga ba immeuble ya bien bato ba futela yo ya l'état kankokolo ekende na bibwa na ngoma mangengenge tozo senga na force ya panteo zo circuler et circuler butu papa kilibaliba kotika tante patrouille za la mix baba luka kaer nyonso 5 minutes patrouille kuluna ekokima bango bozo bankanga bango bazozonga kaka bozokanga bango boka bazozonga kaka alors il faut patrouille Mobutu azaki na ba cadre wana patrouille gendarme à chaque instant bajipe ezo baluka na ba quartier bajipe ezo baluka ekubangisa ba les hommes sans conviction idéale awa wana zo cité na pesi félicitation na ngai na Madu Jabi Maseba wani oya tongi arena omoni arena wana bazotonga ezali ba partenaire ya Madu Jabi Maseba oyo akomi grand prêtre ya vita tolingi pe asunga ba communicateur chef de l'état d'être Jules Munyere Moïse Maoka Koko Chiba Amadou Jabi Maseba wani tosengi na Jules Alingete a soutenir Jules Munyere na ba collaborateur na ye nyonso ba Moïse Maoka ba Chiba Jules Alingete fimbo tetele mato
toyoki bato bazoloba mais Gilles Alingete azosala mosala na vision chef de l'État. Gilles Alingete kei oyo avaloriser IGF lelo IGF ekomi na ampleur lelo IGF lelo IGF fimbo akekele oyo asimbi budget l'État oyibi bakokanga yo oyibi peuple congolais kotelema na ba pancarte atelemi Mike Kasenga na yena ndako Mike Kasenga le DG ya entreprise oyo ya ba forage Mike Kasenga na aka na de na bureau na yo olobi pona muko antombolo kochela nga forage otia kochela nga forage te lelo na yoki problème ya ba forage Mike Kasenga leke na RTNC o expliquer pona nini na bumbu bazwi ba forage te o expliquer selemba bazwi ba forage te pona nini mais ba 40% bozozwa naza kuna te na liake pa mutu te na yoki balobi ke mbongo ebimaki na ministère de finance il paraîtrait que au conditionnel nga na yebite boleka na ba chaîne nyonso c'est manque de communication Kazadi wetu Nicolas Kazadi na lingaka yo mingi mais na yoki oleli na tandoike olobi c'est manque de communication yo ziba fort du progrès autondi siba mbongo oziba ba parlementaire autondi siba mbongo mais bazo communiquer te lelo soko zaki na muntu lokola Gilles Munyere lokola Moïse Maoka lokola Koko Chiba ba communicateur à IDPS peuple congolais alingaki amona makambo yo sali belé na yoki mawa ndo lobi na sali mingi na mboka oyo mais communication faible bino nyonso wa ministre bozokota na ba DG na banani boyeba ke communication première position Gilles Munyere azole na communication naloba te depuis la banda koloba IDPS pesinga nini na bandi déjà na kotika te IDPS pesanga nini naloba kaka boyi na koti ba prison 1000 fois papa atikali biso boulangerie oyo alobi boulangerie oyo bana nyonso bazwa lipa na bango munene batie mayonnaise na boulangerie oyo IDPS nga na se retrouver te na ko se retrouver jour na komona Augustin Kabuya a prononcé na munoko na ye Gilles Munyere PCA nde jour na ko sala feti na ko sepela jour na ko yoka Augustin Kabuya na munoko na ye Gilles Munyere ambassadeur ya Turquie na ko beta maboko peuple congolais ko sepela jour bakoyoka na munoko ya Augustin Kabuya ou bien nomination 00890 le chef de l'État a nommé Gilles Munyere administrateur à marché central. Est-ce que biso to bundaki poto betra la bato na boy à partir de là na ko betra maboko Yesu Masia likolo nazo répéter naza IDPS na lingaka buya mingi na lingaka bao nyonso wa cadre ya parti na lingaka IDPS mais na ko beta maboko epa Yesu Masia na ko beta la Yesu Masia maboko soki na yoki muntu anome ngai soki na yoki basali boy nde na beta maboko mais cette fois-ci na ko beta la Yesu Masia maboko po na leli lembi mama Marthe Kasalo yoka kolela Gilles Munyere mama Denise mwachika wetu boya kolela Gilles Munyere Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko antongo yoko kolela na lembi ko beta makolo pati beto na beti 10 jilo yazoke na kokufa mazozo pouvoir te marché central yango boko pesa Gilles Munyere biftek te bitumbo se to bunda ki biso nyonso gera 40-45
Et comme tu me souviens, tu vas biftek, bah me souviens, bah mais la maille au pays. Est-ce que na fingi moto? Est-ce que j'ai la fingi moto? Est-ce que j'ai la lobby ma belle moto? Tozo senga na bakadri na biso. Kaka nde bino bozoli biftek. Kaka nde bino bozo mais la maille ya pio. Oya bakana jen pire. Jili munyere pa melaka. Ngana nazoke na kushite bokolo ba he jili munyere jilo la melaki jamu na meli jamba te. Na lobara clair. Merci. Numéro de téléphone nangai ezali 081 57 24 609. Bana poto boloka. Numéro nangai ezali 081 57 24 609. Soko tindi mbongo na numéro oyo na adresse oyo ekokomela Jules Munyere. Soko bengi Moïse Maoka na lingia mission chaque jour mais mbongo na ngai yangoyo Jules Munyere amelaka ta mai ya pio na kosepela. Biso to kia na députation poto sunga mko ntombolo bazo bete biso bouton mais tozo mona muntu muzuzu ye moko député ye moko sénateur ye moko président parlement ye moko boyeboy siko batu mususu batanga na classe na mboko ya bazate yango tozo senga boss assainir la classe politique ba étudiant unikin ba kota na gouvernement ba étudiant ista ba kota na gouvernement ba peuple congolais ba lelo soki na moni Koko Chiba akomi pese ya quelque part et sengo ya trop soki na moni Moïse Maoka akomi ekosela ngai soki na moni Kitenge oyo ezobundela chef de l'état akoti soki na moni mwana koli akomi pese ya soki na moni batu nyonso bazolobela chef de l'état ekosala biso elengi ke bazo reconnaître biso na musala oyo tosali jusqu'à présent même tozo nomination te 0003/6 banome mutu moko boy ya force du progrès banome mutu moko boy ya Ligue de jeunes banome mutu moko boy ya ba parlementaire debout bao basi banome to boy bango te félicitations gloire à Dieu mais biso tozo tikala kaka na koloba so bo pesa nga poste te na ko betre bino maboko na ko tikala cameraman na ko bande confronter kaka bino tini na ko lembisa bino nga pe na vandi na kiti na bino. Merci beaucoup, c'est Jules Munyere à suivre. Numéro nanga ezakaka 081 57 24 609. Merci beaucoup. Le nom Jeff Fimbo Kekele Oyo Asimbi Bidja l'État Oyibi bakukanga yo Oyibi peuple congolais kotelema na ba pancarte a telemi Mike Kasenga na yena ndako Mike Kasenga le DG ya entreprise oyo ya ba forage Mike Kasenga na aka na de na bureau na yo olobi pona muko antombolo kochela nga forage otia kochela nga forage te lelo na yoki problème ya ba forage Mike Kasenga leke na RTNC o expliquer pona nini na bumbu bazwi ba forage te o expliquer selemba bazwi ba forage te pona nini mais ba 40% bozozwa naza kuna te na liake pa mutu te na yoki balobi ke mbongo ebimaki na ministère de finance il paraîtrait que au conditionnel nga na yebite boleka na ba chaîne nyonso c'est manque de communication Kazadi wetu Nicolas Kazadi na lingaka yo mingi mais na yoki oleli na tandoike olobi c'est manque de communication yo ziba fort du progrès autondi siba zwa mbongo oziba tu ba parlementaire autondi siba zwa mbongo mais bazo communiquer te lelo soko zaki na muntu lokola Jules Munyere lokola Moïse Maoka lokola Koko Chiba ba communicateur à IDPS peuple congolais alingaki amona makambo yo sali ebele na yoki mawa ndo lobi na sali mingi na mboka oyo mais communication faible
bino nyonso ba ministre bozokota na ba DG na ba nani boyeba ke communication première position. Gilles Munyere azole na communication naloba te depuis la banda koloba IDPS pesinga nini na bandi déjà na kotika te IDPS pesanga nini naloba kaka boy na koti ba prison 1000 fois papa atikali biso boulangerie oyo alobi boulangerie oyo bana nyonso bazwa lipa na bango munene batie mayonnaise na boulangerie oyo IDPS ngana na se retrouver te na ko se retrouver jour na komona Augustin Kabuya a prononcé na munoko na ye Jules Munyele PCA nde jour na ko sala feti na ko sepela jour na ko yoka Augustin Kabuya na munoko na ye Jules Munyele ambassadeur ya Turquie na ko beta maboko peuple congolais ko sepela jour bakoyoka na munoko ya Augustin Kabuya ou bien nomination 00890. Le chef de l'État a nommé Jules Munyere administrateur à marché central. Est-ce que biso to bundaki poto betra na boy? À partir de là, na ko betra maboko Yesu Masia likolo. Nazo répéter, naza IDPS na linga Kabuya mingi. Na lingaka bao nyonso wa cadre ya parti na lingaka IDPS mais na ko beta maboko epa Yesu Masia na ko beta la Yesu Masia maboko soki na yoki muto anome ngai soki na yoki basai boy nde na beta maboko mais cette fois-ci na ko beta la Yesu Masia maboko po na leli la lendi mama Marthe Kasalo yoka kolela Jules Munyere mama Denise mwachika wetu boya kolela Jules Munyere Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muko antongo yoko kolela na lembi ko beta makolo Fachi beto na beti 10 jilo yazoke na kokufa na zozo pouvoir te marché central yango boko pesa Jules Munyere biftek te bitumbo se to bunda kibiso nyonso gera 40-45 e kon ba to mususu ba le biftek ba mususu ba bezo mela maya opi esi na fingi moto esi sira fingi moto est-ce que si alobi mabe ya moto tozosenga na bakadre na biso kaka nde bino bozolia biftek kaka ndenge bino bozomela mai ya pio oyo ya bacanadien pire Jules Munyere mpe amelaka ngai nazokende na koshite bokolo ba Jules Munyere julo amelaki jambo nameli jamba te nalobaka clair merci numéro ya telefone na ngai ezali 081 57 24 609 bana poto boloka numéro na ngai ezali 081 57 24 609 soko otindi mbongo na numéro oyo na adresse oyo ekokomela Jules Munyere soko bengi Moïse Maoka na lingia mission chaque jour mais mbongo na ngai yango oyo Jules Munyere amelaka ta mai ya pio na kosepela biso toke awa na députation po tosunga moko antombolo bazobeta biso bouton mais tozomona mutu mosusu ye moko député ye moko sénateur ye moko président parlement ye moko boyeboye sikoyo bato mosusu batanga na classe na mboka oyo ya baza te yango tozosenga bos assainir la classe politique baétudia ya inikini bakota na gouvernement baétudia ya ista bakota na gouvernement bapeuple congolais lelo soki na moni Koko Chiba akomi pese ya quelque part esengo ya trop soki na moni Moïse Maoka akomi ekosela ngai ple soki na moni Kitenge oyo ezobundela chef de l'état akoti soki na moni mwana koli akomi pese ya soki na moni bato nyonso bazolobela chef de l'état ekosala biso elengi ke bazo reconnaître biso na musala oyo tosali jusqu'à présent même tozo nomination te 0003/6 banome mutu moko boy ya Force du Progrès banome mutu moko boy ya Ligue de Jeunes banome mutu moko boy ya ba parlementaire debout
bao basi nommé to boy bangote félicitations gloire à Dieu mais biso to zotika la kala na koloba so bo pesa nga poste na ko betela bino maboko na ko tika la cameraman na ko banda confronter kaka bino tina ko lembisa bino nga pe na vandi na kiti na bino. Merci beaucoup, c'est Jules Munyere à suivre. Numéro nanga ezakaka 081 57 24 609. Merci beaucoup.